Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mbote mingi na bino bonso babozuli bakuya kolanda sango ba Kristu omokolo mwa lelo tika ete kolo na biso apambola bino kasi yeba ete ndeko longola loboko na litama tika kolila lela pamba te Yesu Kristu azali na bomoi mpe aboyaka te bayebanso batielaka ye elike ya bolandi malamu ya basanga ba Kristu omokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino bandeko elisanga na nkolo maison de brebis na bokambami ya moto na Nzambe Roger Botomba basanganaki lokola lomingo nyonso mpona kopambola nkolo Nzambe na bomoi oyo abatelaka biso oyo atako mikakatano pe pasi atikaka biso te bayaki meke na ntina na koyoka iloba na Nzambe tolanda boni weni moto na Nzambe Roger Botomba alimboleli biso. Shalom bana Nzambe. Naika ko pesa bino nouvelle moko ya makasi na memeli bino na tongwa lelo. Ozaki lié na message lelo. Au thème nango ezali kaka pourquoi faut-il craindre Dieu? C'est une question et ils ont mérité réponse au monde Nzambe nyonso to mokeli ekela nyonso Nzambe apesela yango. Pourquoi faut-il craindre Dieu? Pourquoi nous devons craindre le Seigneur? Ibongi to banga Nzambe parce que Nzambe aza mokeli na biso. Nzambe ndaza mettre à temps et à circonstance. Nzambe na biso yenda lobi sans y to sala le côté. Nzambe na biso nda vera likola va vie na biso do yende sécurité na biso. Nzambe na biso nde le juste juge wa ko juger biso un jour. Nzambe na biso ndaza le fait dévorant o etumbaka nyonso. Raison par laquelle ebongi biso nyonso to banga Nzambe. Parce que to bo banga Nzambe lelo. Lobe ezala biso trop tard. To bo sanate ke après vioyo vie monsieur zozela biso après liwa soit na lifelo soit na paradis. Oyo kende paradis eza mutazo banga Nzambe. Oyo ke lifelo eza muta banga Nzambe te. Donc message à lelo yangwana. Pourquoi faut-il craindre Dieu? On a gagné sabat on a tonga lelo. Message qui a été inspiré par le Seigneur. Nzamba pambola bin. Lisanga na nkolo la joie de l'Éternel na bokambami ya moyembi na nkolo pe Mosena Nzambe Micheline Chabani bazali kolengele milelo minene na ntina na kopambola Nzambe pona mibu libwa ya lisanga lia bango la joie de l'Éternel tolanda boni moto na Nzambe Micheline Chabani alimbolele biso. Événement na biso ezali 9e anniversaire ya église la joie de l'Éternel na milieu otobongisaka sauver pour sauver otoloba 9e édition. Alors 9e édition est spéciale pour Ebongisamina première conférence internationale de femmes servantes. Donc femmes servantes basio basé la Nzambe basio 5 ministères, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, basi wana nyon surtout les prophètes et bangonyo surtout ba bengami et na katkati ya milulu wana parce que toli total ça peut mokili et l'importance ou l'impact du ministère de la femme dans les sacerdoces. Pour mingi on dirait mokili na ba mayele na ngomba linga kolongola mingi pe mango mebele ba longola bas na kata sacerdoce que moi ça cause à motéité, moi ça cause à pasteur, moi ça cause comme évêque, moi ça cause comme athée, mais tu ko lakisake Yesu Masi a pesa biso mandat. Si avec Kobi ce qui n'est a sauvé, il nous a sauvés nous tous. Ce qui a pardonné, il a pardonné tous, tout le monde. Alors l'impact du ministère de la femme dans les sacerdoces. Et en plus Tolingi, moi ça y est ma valeur naie, importance dans la société. Moi c'est mon sein dans Nzambe. Aya ko découvrir parce que mon sein dans Nzambe ce qui a bali, moi c'est na comprendre sans s'appelle na été ministère en effandaté. Moi si personne a un ministère, il faut que valeur à ministère n'est pas ni la considération na valeur à pesa mobile nae. Et basi o basa ka peme na bat Nzambe attitude ni to récompense ni bazana yango. Et parce que aujourd'hui tous hommes na ceux qui église et bundi ça mais c'est parce que basi basa mal enseigné et moi ça a instrument mo ko a termi mabe ako panza ako détruire même lingoma munene ata moto na Nzambe munene. Voilà yango to ça la conférence na biso de toba na milu le 18 ekozala awa na matonga na église la joie de l'Éternel wana ezali kite d'ouverture ekozala le 18 toba na 9h et le 19
le 20, le 21, conférence de 8h30 à 12h30 na hôtel du fleuve. Na hôtel du fleuve pour nande sika oto kende ko lobela ko mais makambo basi ba koleka ndenge na ndenge nazanga mote nazana pasteur pasteur Claudia oyo abali révérend Wilfried Ngoso ye akozana biselongo tozana pasteur Sephora ya Belgique homme sous sa Congo Brazzaville et précisément l'église na bango na Pointe-Noire et tozana pasteur Aimé baron surtout baza basi eza basi ba simbi église basi ba bandi ba ministère mais ba bâtir un peu le ba fandi yo moko yebi il y a cela aujourd'hui never la joie de l'Éternel fanana ko ko pesa biso chance et d'un côté ba ko koloba non non aza moyembi fatika ka ko yembaka na lobaka ke moyemba ko comme pasteur de nous voulons démontrer ndenge ni nzambe akoki kozwa mpe soda moyembi mpe akomisi mote mpo bakoki kozwa bakoki kozwa likili te batia général il faut ka moto aleki na baétape mpe akoma mpe amata et je pense que c'est normal voilà nde tozwa kobenga bamama basali na nzambe bacouple mpo tozotanga badivorce ebele mpo basi bacomprendre bavision te ya mibali na bango mama pasteur papa akotomboka po pasteur aosolisa ba mama aozana nous voulons traiter ce genre de choses et biso moko ba mama et to ko traiter ngo po église et femme et puis chaque fois mboke banoza ba difficulté na ba problème nzamba leka na sacerdoce abasi pour na ko restaurer pour na bongisa mboka voilà du 18 au 25 donc le 22 le 23 le 25 tozala na kati ya église la joie de l'Éternel na o etali kimia mingi penza ya est ya ekolo na biso moyembi na nkolo pe mosene na nzambe Micheline Chabani alobi boye mutu na mutu place ozali zala l'amour à patrie l'amour de la nation et l'amour supporte tout l'amour croit tout l'amour esquisse tout ce qui bolingeza te tosala le côté en tout cas bakanyo surtout to koka kozana bolingo nation oyo pamba te yango nde totikela bana na biso lobi yango nde héritage oyo tozana yango bien aimé okoki kokenda mboka mosusu tobimaka tovoyageaka mais soki omonika aéroport andile ata ndenge eza wana nde okoki kaka lokola motema bapesi ma ya pio mpo eza nde balobaka na lopeto mpo to on est bien que chez soi donc bapolitique bolinga mboka na bino et ceux qui bossent dans bolingo battent la Congo autant l'intérêt personnel mais autant l'intérêt de la nation na mon arabe américain aussi ma drapeau na bangote ceux qui bakose na bango mais ceux qui comme pour na cause mboka bakoma mutumoko faut to comme mutumoko pour tout monde pour na est ko bobana batirement et si là les zabona so que ne est na que Goma équipe dans est comme na Goma et ngana so que to ça la prière le 30 juin na est na que c'est la prière ko bonde la pona est donc biso no église armée na biso ndenge ke iboy biso il faut to bonde la nzambe pona yango to soutenir yango trop c'est trop to boy makila ba innocent tangaka on doit avoir cet amour là et puis message nangé ça pona ba étranger ba na mboka na biso mboko eko pambola sali obolam et c'est nous allons pamboli pona yango na mona la Bible mutu moko yeso obi ki sai ka pour porter témoignage balobi aza mopaya c'est un étranger mais c'est lui qui a construit les synagogues tika pona yo pe kongo tongama hein pona yo ba esclave ba kanga en Afrique ba tonga ba Amérique bakena ba misala ba esclave wana basala et tika le tu mukolo moko pe Amérique pe pesa ba koma pe ba américain nous devons tout changer mentalité na biso renouvellement de l'intelligence to côté ça penza nouvelle citoyenneté na 4 na biso to tika komona makamna lolenga kala anemo to linga mboko yango des trésors na biso so derrière FARDC biso nyonso derrière esika mta sala malamu sala mabe to lobi ke saltika mabe sala malamu ekoza malamu to benga mabe malamu te mabe za mabe et to bimisa mabe nde lobi to ko sala to ko récupérer valeur au Congolais à perdant pe
pour te récupérer en haut, il faut effort. Une main d'association, il y a bisonyos. Koseka ngai te oyebi lobi na ngai te nde mamane likambo oyo kolobama na milulu minene eye moyembi na nkolo mpe mosali na nzambe eretindi na ya mboka France azali kolengele o mokolo ya poso eye na etongo na nzambe la joie de l'éternel ntina ena ayebaki o mokolo mwa lelo kosangisa bapalangisi sangwa bipai na ntina na kotalisa bango emoniseli nkolo apesi toyoka ye Bisabato ba retenir toye ko célébrer Nzambe et longona bano babengaka les enfants dits de la rue, les enfants dits sorciers. Donc totiki mikili ya poto ya ko célébrer Nzambe longona bano babengaka babwaka bango biso Nzambe pesi biso mission wana toya to sepelisa bango to kotisa bango na liziba afin que babima encore restaurer. Oui, ekozala mokolo ya samedi 3 juillet à 13h à l'église de Maman Micheline Chabani. Yango nazo profiter ko yebisa bandeko ete to ya vraiment avant. Pour ceux qui baye avant te ba ozanga place. Pour na ba geste barrière maramnion sonio surtout déjà te mettre tout en place baya avant pour na soko ya avant te abeta liba côté. Donc c'est samedi 3 juillet à 13h. Parce que jour on est journée à prière. Ata mutozaki na mawa yaka na titi de sengo. Et puis kobo sanate Papa John. Muto yata na $1 na ye, $2 na ye, na bilamba ya bien po jour toko pambola bana. Toko pambola bana wana soko bako wana zwaka ta ya kokende ko tika biloko na orphelinat te to pesi occasion. Après avoir basala nzambe ko bondela biso toko tchamwa quelque chose pour na bana wana et puis toko célébrer nzambe longo na maman Micheline Chabani, papa Matou Samuel, frère Nelson Kikem, sœur Clarisse Kangu, Bikoro Single ngamoko na kozalana. Orchestre partage ton père avec celui qui a faim. Ntoma na nzambe colonel docteur Martin Mizana yepe abakisi maluba. Eloko liboso eza d'abord kopesa invitation na ba na nzambe nyonso ya ville à Kinshasa pour la journée à samedi le 3. Tout le monde na 13h na église la joie de l'éternel et pas maman Chabani. Bisika nini oyo toko zala biso nyonso pona ko célébrer kokumisa nzambe kosambela pe pona bana na biso ba oyo bazali ba orphelins ba oyo bazali les enfants dits de la rue rejetés abandonnés na ba famille et ba komi na ba balabala bazana ba soutien te tokokuta na bisika wana ya église la joie de l'éternel pona kosambela pona bango pe kokabola lipa na bango ensemble na orphelinat partage ton pain tozala biso nyonso elongo na bana nzambe nyonso bayembi nyonso ya ville ya Kinshasa pe bazala na kati wana yango tosengi na bandeko nyonso toya tosambela mpona bana na biso tosambela mpona mboka na biso e nzambe akopambola biso. Ezali pasi ezali mawa komona ete basena nzambe mosusu ya Kinshasa bakoma kosenga mingi bandeko ya poto mbongo pona kobondela pona bango. Moto nzambe Roger Botomba atelemeli ezaleli ena. Non, ngai donc ekokamisa nango ngate. Bible est claire na makamyo so bi le lobby. Dans les derniers jours, beaucoup viendront sous mon nom. Nzambe mo lobby na mikasoko ebele ba na sima kombo na ye. Yangana lelo yana ngoli kamba okamwate so moni pasteur azo senga mbongo liboso asambela pona mutu tchaye parmi bato yo sobaki ils viendront sous mon nom do ba serviteur à libumu bango bayaka ko servir nzambe te bakande ko luka mbongo na musala nzambe bana vision moko te na mama nzambe mais bana na ba viser pona biloka mukili. Un pasteur ne peut pas demander l'argent à quelqu'un pona sambela pona ye. Toi, au Sambeno pour nous taper son bon. Moutonona na molo bon taper son bon. Ça c'est quoi? Ça c'est le commerce. Donc bah que to comme na passer commerçant na makamana nzambe. So moi passer la bande mama mbongo avant que au mona na loboko na nzambe. To attention mo loboko na nzambe bandika mbongo tika passer ba na venturier. C'est un volet serviteur du ventre. Aza mose na nzambe te. Même ceux qui nzamba pambolo na sima mose na nzambe ana. Yo mokonde osala touché par le Saint-Esprit, au même acteur de grâce. Acteur de grâce pas obligé à moutoute, mais ça vient de l'homme qui a vu la main de Dieu. Bobanga na binote to na tanga suka, beaucoup viendront. Bobanga pété parce qu'un jour, yeso ça va on a tiré la ko ba binote. Nous sommes envahis par des faux, et bon na ba tête na ba ventiroana.
c'est la parole de Dieu Ndezo Kokisama. Voilà ce que je vais dire dans ma Kambozo le Kalelo au milieu de Bassin Nanzam. Nani akokitana mokambi association des musiciens chrétiens du Congo AMCC na mokuse lokola bino banso boyebi ete manda ya Moussa Nzambe pe moyembi na nkolo Patrice Ngoyi Musoko ekomi bongo na suka na ntina ena bokutani monene esalemaki ya bayembi na nkolo nyonso ya AMCC na ntina na kosombi kinyamakanisi pona maponami oyo bazali bongo kolengele. Nani akokitana moyembi na nkolo Patrice Ngoyi Musoko na AMCC tolanda boni yemei alobi tondi nzambe mingi pona mokolo lelo parce que eza mokolo moko oyo na lukaki yango mingi mais tozwaki te occasion compte tenu ya pandémie oyo eleki na kati ya mboka ye ko perturber ba calendrier de travail ya bato ebele et nous aussi et touchaki biso ezali mokolo bo monene lelo mpona koyebisa susu bana nzambe pour la 3e fois surtout na kati na plénière na biso que mandat na ngai esi esila ndenge esilaka na tour ya liboso ya mibale na postule te mais comité pe assemblée ezongisi ngai kolandisama article oyo elobami na kati ya statut que soki candidat amonani te le président en exercice akoki continuer mandat na ye. Alors deuxième mandat na nga ntango esili nde tozela moto azomonana te ti namoni ndenge ezokende. Je crois après avoir koloba ouvertement na kati na ba plénière que mandat na nga esila ba candidat ba déjà se présenter et commission électorale il faut ils allaient déjà installé, merci. Alors lelo enfin nzambe kopé ça nzela que le kwa nesala manazana esengo pona mona toyeba su ko encourager moto nzamba kobimisa ya sikapo amemisa AMCC tina bisiko nzamba bomba pona yango po musala oyo koko beba te musala oyo eza musala oyo nzambe atomboli biso to banena ki pasteur te kutu nazako boya ki pasteur ti aye ko obligé biso ke non faut pe o banda kusangisa bana po te ya kapar ko te na balabala mais musala na biso ezaka koyemba iko beba te lelo nzamba songi ke commission électorale salami bomoni yango po siko ba banda musala na bango ndenge sengeli bien sûr na lisu na biso pe tozotala pona na posa na mona moto nzamba kobimisa to encourager ye tozwa pe tango ya kotambwisa na ba province bisika onionso AMCC ezui ampleur ezui misisa nango parce que oyebi AMCC na zwaki yango kana niveau ya Kinshasa ba province bazaki concerné na AMCC te na tamboliti na ba province pona ko conscientiser ba bien-aimé mes collègues chantent comme ça bonne photos à la bon moko ti le londenge komi pe vote ya tour je crois mutunio semaine ba province il faut participer na yango azala électeur pe ce qui est sili ko mema bango muto akotan arobima na mema ye na ba province nyonso pona ko talise officiellement et pas na bande ko nyonso ba ke bo komi na président ya sika eza Patrice Ngoyi Musoko société moso swabimi pe biso to tikali kaka batu ya histoire tolanda pe boni ba yimbi basusu bango pe lokola ba pesi maluba. Nous faisons que respecter les textes. Donc une organisation sans but lucratif est réglementée par les textes. Ça veut dire que tozolanda makomi, tozolanda oyo tokoma oyo toyokana yango nde ezotambwisa biso. Tozolanda lokola président mandat esesilaki tokoki koséterniser te na glissement nde balobaka na bapoliticien na glissement même soki président alingi baterme politique te. C'est pour cela nous avons pris nos responsabilités et que lelo la machine est en marche. La
commission est en place. Et Moutounyoso, Oyo Azali, na posé à Kokamba, à Koki Koya, pour se faire. Et c'est cela qui, tout le monde les connaît, non? Et c'est cela qui. C'était le Covid, on aurait déjà organisé les élections depuis avant même, depuis longtemps. Donc, tout ça devant qu'à force majeure, c'est le Covid qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. Comme le Covid est en train de partir et nous sommes rentrés dans la logique de Mibé Konabiso, ce qui a fait c'est que la commission électorale est là, le champ est libre, tout celui qui veut devenir président peut venir contacter la commission. C'est tout ce que je peux dire. Si Papa Max, Yaliboso, n'a pas mboli Nzambe, Oyo, et l'autre côté, ça la marasan que Yemoko abongisa yango. Alors, ezala qui n'a plan ya Nzambe que le lot bisope maman Sarah Bomona et le lot na kati en tant que présidente ya commission électorale Oyo Batunion so babanda ki kozela na AMCC na biso association de missions chrétiens et vraiment nazo promettre na bandeko que ba élection oyo toza ko organiser cette fois-ci parce que zala ki posa ya Moutounions. Il y a musiciens nyonso que l'élection est salama. Nous tous nous savons que mandat il y a président Patrice et si là qui suite il y a ba corona ba makambe comme na gibiso na mboka on était un peu bloqué là. Maintenant makambo nyonso ezo zonga la normale yango wana bomoni to komi na temps na biso oyo to bandaki kozela biso nyonso pour que ba élection ezala organisée. Ce que je vais dire seulement c'est faire appel à tout le monde. Je crois bandeko na biso bayembi nyonso bisika bozali nazo ko faire appel na bino boya bino nyonso ceux qui veulent aussi postuler na poste oyo ya président de la MCC na sali appel na bino venez nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs et servants de Dieu boya biso nyonso tokokana ko sala musala oyo et je promets à nos frères que les élections oyo toko organisées et kozala vraiment élection moko oyo ezali crédible oyo ezali transparente na mokili mobimba et puis Nzambe oyo tozo sala azomona biso je crois que toko kende en dehors ya Nzambe te toza kaka parce que c'est l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup papa journaliste. Ce qui tokutani lelo awa c'est parce que il y a un problème. Le problème c'est libala batubazo to salibala lisusute. Même ba pasteur, ba sal nanzambe ba senge ba za la modèle. Pona ko honorer libala, bazo honorer libala te, ba ko divorcer ne balingi, ba balindenge balingi. Donc on dirait bango ba komi likolo ya makambo ya maluba nanzambe. Ne yango nzambe atyainga à cœur. Alobeli ngai pona tina ya ko rendre ba couple stable, que na lobela sur un mariage heureux. Comment y parvenir? Yango moni ba couple ezaka ya benezerte, ezaba couple ba sebeko ya ba église ebele baye awa pour être toko ka ko réfléchir ensemble comment rendre le couple le mariage heureux. Respect de la parole, seulement. Toto saka maluba nzambe. On n'a pas un séminaire à faire là-dessus. Mutunyo so atanga liloba nzambe aza la pasteur aza la mwana nzambe. Munyoso aebike libala esengele pesa malimemia na mutunyoso. Bible lobby dans Proverbe chapitre 20 verset 25 que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Libala ezali un engagement sacré. Ce qui est sacré est digne de respect et d'obéissance. Donc toto sakaka nzambe. Soki muta tosi libala te c'est ka tosi oyo asala ki libala te oyo azali nzambe. Respectons la parole de Dieu. Toto sanzambe tozongi samakanisa biso na bonzambe posa nzoto et primer likolo na biso te lelo age kokende siko soki na okomi na 90 100 ans ba posa nzoto na eozasu na litomba te mais si toi ta femme à côté bo manifester bolingwa nzambe et kozela lokwa malamu. Moi c'est ministère azate protocole azamo ananga ya molimo. Moi je mets tout mon doigt à couper et kozalate parce que na nzambe wana bien o abenga nga pesinga ministère ya ba couple pour na favoriser explosion et stabilité dans le foyer. N'a côté sur la grâce de Dieu. Peuple congolais, yo osa marié, to sans Zambé, o ba ko simba mwasi na yo.
baerreur eza partout. L'homme c'est comme mes doigts. Loboko ya mobali eza na ba vide pe eza na ba qualité. Tout homme a des qualités et il y a aussi des faiblesses. Moi si moi ne suis pas dans la qualité, dans la faiblesse. Mais il faut travailler sur les faiblesses de ta femme. Au sala poete, au kokakuzana mariage moko heureux. Au travail sur les défauts de ton mari, poete boza na kimia, moko na moko sala par rapport na ba erreur ya mususu. Ko travailler likolo nango, zamba ko sunga pe ko pesa makasi. Toza na église pentecôtiste Ebenezer, o ezali na avenue Ngafula numéro 15, na Binza Ozone. Awa pembe na centre supérieur militaire. Nangolu na Nzambe wabino molobeli révérend pasteur Pierre Ibambo Kabosemba et église pentecôtiste Ebenezer. Téléphone au rejoindre biso 09 98 17 63 62 09 17 09 98 17 63 62. Tozali Nazali Molakisi, je suis assistant à la faculté de théologie. Topé ça ba pasteur cours, ba bibliste to formé batou par rapport à Malouba Nzambe pour être baye ba Malouba Nzambe pe ba sali lango comme Nzambe okumisa. Merci beaucoup, Ndeko journaliste. L'homme ne peut recevoir que ce qui vient d'en haut. Les gens à bateau ba sambelaka parce qu'ils font sengeli ba sambela. Les gens à ba oyo Nzambe apesa bango fardeau. Yango ozomona na Ésaïe 62 verset 6. Nzambe lobi sur tes murs Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. Donc pour Nabiso eza fardeau. Oyo esengeli totia yango totosa oyo Nzambe ayebisaki biso. C'est depuis 1995 que Nzambe apesa biso fardeau ya mboka. Esengeli tolinga mboka, esengeli tosambela mpona mboka. Pour prière ya église ezaka makasi. Makasi. Parce que le Congo c'est notre patrimoine commun, c'est un don que Dieu nous a donné, don béni, comme Totia Kango na hymne national, don béni, parce que Utake Panzam, Zambende apesaki biso Congo, ceux qui ont dans la Bible yango moko 29 fois, ils ont benga Jésus de Nazareth, Nazareth ils en a l'olate, Nazareth ils en a mabele, donc même kolo Yesu tango ayaki wakangama ki na mabele, mabele ba bengi Jésus de Nazareth, yango biso pe to linga Nzambe apesa lobana biso sambela pona mboka. Bible lobi rechercher le bien de la vie dans laquelle je vous ai envoyé en captivité, car votre bonheur en dépend du sien. Au moins même dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 7, bato mopaya baye kolia kolo Yesu bazolo bana kolo Yesu parce qu'atindaki bato po baya koyebisa kolo Yesu abikisa mosali na ye ayebisi kolo Yesu, il aime notre nation. Donc nous devons, et c'est lui qui a bâti l'église. Muto kolinga mopaya kolinga mboka na biso koleka biso mokote. Et sengeli na nzela ya losambo. Tango zomona Bible ezopesa biso nzela ya kosambelaka pona bakonzi. 1 Timothée 2, 1 à 4. Bible lobi bosambela pona batu nyonso, bosambela pona baroi. Na mboka na biso tozana roi, tozana président. To bosambela pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que vous meniez une vie paisible et calme. Ceux qui tozingi tozana vie à kimia, tosala misala, totonga mboka. Église esengeli sala musala nango ya kosambela pona président na biso Félix Tshisekedi, ba premier ministre, donc mutu nyonso aza élevé en dignité. Et la Bible continue lobi, cela est bon et juste. Et bon et agréable devant. Yelo ko ezako sepelisa Nzambe yo ko boya ngo ndengeni. Yango na tosambelaka pona mboka. Ngai boya pesa nga mbongo ezako lo Yesu. Na yebisaka biso, moi je dépends de Dieu. Nako dépendaka toujours na Nzambe. Nako sala jamais musala ya Nzambe na makanisi na ngai na sima mbongo. Non. Non. D'abord nde loko ezofingisa biso basali ya Nzambe liboso ya bakonzi. Ba omona eklezia ya pamba ba déjà soki mokonzi ya moni ayebi déjà ke bato bazoya na sima bakosenga mbongo. C'est pas ça. L'église eza na rue de Mata numéro 1 pembeni ya centre supérieur militaire en face ya Vodacom na sine ya kala oyo bato nyonso ya mbinzo bayebi sine bwana. Ndesi ke église na biso eza ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Tolinga mboka tosambela pona ba Congolais nyonso, tosambela pona mokonzi ya mboka na bato nyonso oyo mampinga na biso po bazwa elonga na este kuna.
tosanganaki biso biteni oyo ezali kokamba masanga ya likolo ezali kokamba ndako ya baponami. Ntango nyonso soki likambo monene ezali masanga ya likolo ezali kokamba ndako ya baponami bakutanaka bayokani bongo bazwi mokano. Bongo mokano yango elingi koloba boye lokola ngambo ya monyele ya ekolo etungisami na bitumba baponami ya baimboka bakokende na loite bakoyumela pe bakokoba kotia mibeko pona kosenzele mosala oyo ezali kosala makuna na monyele ya ekolo nambisa bokono pe moko ebimi mikolo oyo ezali kozwa bomo ya bato baminganga bazwi mikano bapesi na baimboka po ete batosa mikano miye miyango ekobatela bango liboso ya bokono oyo kokanisa makambo nyonso te tosangisi yango liboke epekisi ndako ya lisanga ya baponami ya baimboka te basangana ebele ndenge basanganaka zambi bokono ezali kokabwana na mopepe pe na ndelo te banda lelo na ndako ya masangani ya baponami ya baimboka tokosangana lisusu ebele te tokosangana moke tosengi na lisanga monene ya baponami ya baimboka bazwa pifo na bango bapesa na ekambeli ya ndako oyo oyo babenga yango biro po te soki mobeko ezali bango bapona to baloba na esika na bango likambo ya mutu ya penza oyo tosanganaki lelo yango wana tosengi na lisanga linene ya baponami ya baimboka bazwa pifo na bango bapesa na ekambeli ya ndako tozali benga yango bureau pe conférence de président po ke basala mosala na esika ya bango. Conférence de président élargie au groupe parlementaire elingi koloba boye conférence de président na ba membre ya bituluku ya baponami o bazali kosala ba binama to ba organe ya assemblée nationale to bikeli makambo banda kala tango bokono ezalaki makasi na mobu ya koto yoko tuku ba ya bibale tozalaki na makambo oyo tokutolaki mutuya ya bayangani na kati ya ndako basangani tozalaki katuku motoba lokola pe tokutani na likambo oyo te moi mobulo ezalami na o monyele ya ekolo pe bokono pe bozongi lisusu tokutoli lisusu mayangani motuya ya bayangani na ndako ya baponami ya mibeko na bokuse yango wana. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.